Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence du monde médiatique. Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence du monde médiatique. Jamido, c'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie, les raisons les plus fiables. Notre ami intime, la vie change avec Jamido. Jamido est là pour nous communiquer, elle est là pour nous donner l'espoir, elle est là pour nous cultiver, elle est là pour nous rapprocher. Jamido, oh, l'initiateur c'était Yondinga Akanga Masolo. Jamido, la chaîne par excellence. Jamido. Bonjour, beau attardé nandenge na biso ya Angola, oyo ya bino moko botika na ye, oyo apesa bino information chaque jour, actualité ya Angola, donc info ya Angola, biso ye tozui déjà charge nango na kati ya Jemidor TV, Jemidor TV, oyo ezopesa makambo lelo, Jemidor TV, oyo azui place na ye numéro 1 na kati ya Angola pour chaîne oyo eza mingi bana ya Angola, batu ba négligea ki bana ya Angola, batu ba lobaki kuna na Angola, eloko moko za raté mais Papa Deonzinga, merci beaucoup pour na bokasité na yo ya kopesa biso TV Kitoko na kati ya mboka oyo. Merci ingénieur Mulumbangi na Mao Patrick na pesio pe bambote. Merci na ba abonné nyonso ya Jemidor TV na bato bozolanda biso o nano asabona te bo s'abonner wana afande azawana pona kopesa bino ba information na pesi bana ya mboka na biso mobimba Angola ba bonji ya bo atardi boanote ça dépend RO bokolanda yango na pesi bino vraiment ba mbote awa nazali wapi awa nazana kapolo bayeba kenda oyo batika kapolo oyo bayeba kapolo na oyo bayeba kate awa toza na quartier résidentiel de Kapolo. Donc quand ya Kapolo eza juste na sima na biso quand ya ba pire naza sur ba mikolo zoya to sa ba émission moko ya découverte batu ba découvrir Luanda to bandaki yango déjà to kendaki na province moko awa ya Kashitu naza sur bomonaki Kashitu bomonaki ngando ya Kashitu tozozongela lisusu ba makambango vike tozaki na matanga bo comprendre biso bo comprendre ndeni to mema musala babi mutu na mutu azaka na ndaku na ye mutu na mutu azaka pe na programme na ye ya kolamba. Donc soto tutani yo lambaki pondu biso pe to lamba pondu ezateke muninga tricher mais ezaka mutu na mutu azaki na programme na ye mais to tutani. Merci beaucoup na pesi bino nyonso ba mbote toza awa na Kapolo o ba obenga ngo Kapolo c'est Canada so za na Kapolo oza vraiment bien bana Kapolo place boza botombola maboko ba o tu bavanda na Kapolo Kapolo Doge bino nyonso bisika bozali to pesi bino ba mbote. Merci beaucoup na bike batu ba moni longi na ngai su babi mais garçon ayo lobanini garçon ye akundola kaka ba information ezaka so mutu bo akufi oyoka mutu musu akufi te lelo mutu musu akufi te juste na eka na sala analyse sur makambo to pesa bino ba information ya matanga elekaki ndenge nini mama moindo tolelaki na ensemble to informaki batu nyonso ndenge nini matanga ezoleka. En tout cas merci na ba mama nyonso ya poto ba mama ya Amérique ba mama ya Angola ba mama ya Congo. Merci na ba artiste comédien nyonso oyo bazwaki makambo batiaki yango na motema na bango nde lelo makambo tout eleki bien naza sur ingénieur a balancer déjà kala mingi te ba image bomona ndenge ni matanga elekaki mama moindo aleli mwana na ye ndenge balelaka mwana mama moboti aleli mwana na ye na ebite to kosa différence ya ba matanga tendeni ekindaka mais tout à fait na Europe tout à fait na Europe ndeni bakundaka vraiment mutu mwana kundami bongo mama aleli alobi oyo esengaki aloba ndenge babenga yango kosaka. Merci Borolanda asaki pona mwana na ye mama moindo alobi eloko moko ezaki très capital alobi que soki
mwana oyo abimaki na libumu oyo te. Soki mwana oyo amelaki libelo oyo te, alors eza message moko peut-être na batu mususu oyo batikala toujours na badoute wana et ça la qui bien quoi bayoka pe maloba moko ya bongo et ça la pe yo bien so yoki makambo ya bongo o comprendre que Bedifa azaki mwana ya mama Moyindo oyo abotaki na ba souffrance oyo nyoso ba mama bayoka 9 mois na maternité, donc c'est ça quoi. Merci les susu na batutu o tozali na bango na matanga to lalagi na bango libanda na saluer tous les généraux, hein, généraux tout, na salué bino, vraiment merci, na généraux, na musalo bosalaki, bolakisi biso pena ke, en tout cas, mboka oe bandai ko tambola isu bien te, mboka bandai tambola isu bien te, au monde vraiment batu moko boe ba fatigué, mais ba olinga ba tambusa mboka, en tant que généraux, ba telemi balobi, non, makambo yo continue te, to mona ki lobi matanga ezaki militarisé. Ba généraux balataki bateni to moni ba mama bazwaki mot d'ordre ba mama bayaki na bateni na sir mulumba lekiselanga déjà parti ba généraux bazo kende déjà ko saluer ndeko na bango ya suka po esala bien banda na butu batika ki était bazaki na bateni jour le sous enterrement baleka ki wana na bateni na bango pe population tout et lataki teni pour na olakisa mot d'ordre si ekoyaki mot d'ordre général Urbain Kazeza bisikoza na pesio bambote papa Carlos bisikoza na pesio bambote na pesi bambote vraiment na batu tout président Sakala tout le monde Fifi connexion na moni bozaki wana bolakisa vraiment que boza basi pe boza mibali. Merci beaucoup. Matanga na biso elekaki bien. Elekaki bien, tozaki wana, tokendaki nango, tina cimetière, ndenge elekaki, tout, mama lobaki, oyo esengaki aloba etake mama moboti. Biso to wana eloko ya robaki sate, to apena eloko olongolati. Hein? To apena eloko olongolati. Bo comprendre ndenge nini, tozo memela makambango. Na profiter ko tuna pesa pe mbote na ngai, na profiter na pesa mbote na ngai pa ya bateau bazo soutenir nga vraiment bateau basimbi ngai maison africaine grâce divine, hein, maison africaine grâce divine na pesi vraiment ba mbote na pesi mbote lisusu makasi na Myriam coiffure place opena soko koti o senti pena ke obimi même mobile no aobanga yo aoyeba te za yote Myriam coiffure musala kitoko na pesi lisusu Emiani Maneka na pesio bambote toza awa nazana bino toujours to okende kaka Pichulu Koki mwasi ya papa Michel na France Pichulu Koki babi batika Pichulu Koki batika omonde nazana yo boye eza pasi bo comprendre biso na mboka awa batekela biso mai mingi na bapupapata ba mai oyo to utilisaka yango oyo bakosa bino te na Luanda biso na Luanda to utilisaka nde ba mai oyo yango wana boyoki mwa makelele eleki Pichulu Koki na otanga kombo na ona kolembaka te parce que osala kaka ba bien nazo sepela na vivre kitoko ndako ekomi ngebu donc na robaki maman biso Pichulu Koki mwasi ya papa Michel na France. Merci beaucoup. Na pesi Gelonga ngala des nobles Grenoble limbisa bamboka na bino zaka très compliqué ko tanga ngo soko lié na tinano liété za pe problème Grenoble Gelonga ngala sala makambo to solo la kit sala makambo to solo la ki banda na Congo to solo ko kisate papa na yango na lobeli yango pena bo Gelonga ngala fumu ya mboka muta olekate. Merci beaucoup Gelonga ngala mon vieux Thierry Kassa yo pena na tie pena lo sako etake militaire na katelio lo sako ave ngana olela ka Genève wana na olela ka Genève wana na omona siko ke taka sentiment nini ozaki nango na kati ya Paris na Didas Arena na mboka ya batu siko na kati ya mboka na yo fere gola ya fere ya gola bisiko zali kitoko na ebike équipe mobimba ya Jet Set ezawana na maboko ya vena biso Thierry Kassa
ve chéri kasa na olelaka ba biloko wana betaki wana esanga bien liboso TV esanga bien soki ekitata na ndenge kin nga na récupérer pour nazara na nga air moko kin nazara air moko koto yo donc nga nde na boye soki otselinge loko na kin lobi na longwe na ke na zui yango na zongi na nga na kanda 10 ans angoleza poto kaka malgré vie ezokende mupanzi mais angoleza peka poto to vivre na mukanda so na bimi mukanda tikali ndeni merci mauvais chéri kasa BBC kasa maman BBC kasa na pesi yo pe bambote na yo trésor nginamau ya Esther Ngabadi donc trésor nginamau ya Esther Ngabadi na ebike yo pe kunaka na mboka wana na kati ya Grenoble toujours kitoko makasi tout ça on a un ingénieur Mulumba oyo azo présenter bangina mau nyonso na kati ya Angola donc des fois te babi musala c'est musala na bosanité na pesi Sisi Lukoki famille Lukoki mobimba famille Lukoki na bosani binote na pesi binotu bambote na bosanité Coco la charmante, maman Coco la charmante na kati ya France. Merci na ba conseil, merci na nyonso po na ngai. Na bosanité maman na biso Gisela na kati ya Allemagne, babi l'angolaise ya tongo ya kenda tongo mais na ozela yo mère na ozela yo kande to solaki ezala peka bongo Hervé Lukoki to bosani yo te, so to bosana ki yo Mulumba nga ozwa problème Hervé Lukoki. Merci beaucoup ingénieur Mulumba. Balancer les gars inano ba makambutu batu ba vivre ndeni événement elekaki eloko bombezate bimisara atu pour ça la bien quoi bana poto bazana pour ça balanda ba yeba nini elekaki papa deo nzinga papa merci pour na musala merci vraiment ya to ça rende to solo la yo ana père bana membre bana ya Congo bana Kinshasa bana Faransa bana Londres bana Belgique waliwana bana Suisse partout monde notre bisige zomi bino bwalibe kolanda chef ngungi nzamba balobi te masola bien ya li ya culture te vendisi culture pende ya le bima la mona Gemidor télévision balobi te foko yeba ntoki no foko yeba culture zabongo te papa mo zabongo papa olobili na bana ya mambo ba kolanda biso manaka sika masolo pe mabina ya mboka. Merci beaucoup vraiment na sepeli na émission oyo na pesi bino mbote nyingi na bato oyo nyonso balandi biso lelo na tongwa lelo na pokwa lelo vraiment na pesi bino boboto bapende nyonso baza na Londres na pesi bino mbote o baza pe na États-Unis d'Amérique viena ngai mangro koto na yoka osango kaka keno oza envie d'Amegi Ngunza yo mto simba petro na Congo awa adio kenda poto yeba keno culture pende eza toujours en forme Elibe bongo bana membre to ali wana na Gemidor télévision to ali koyamba bapende to koyamba pe bambala to koyamba pe bayaka to koyamba bikolo nyonso batetela baluba bambunda pe batu nyonso tout ozana ba tribu belé na ngomba Kinshasa yango wana te to bengi bino bo s'abonner bolanda bo partager émission o masolo pe mabina balobi eloko asikeye na Gemidor télévision balobi te l'excessement bakoko balobaka te na lizaka ngobe mingi mwana na mokongo ya papa na moto ya papa mona kantilope te Nicolas Kisete mwana soki ozali mokolo alibe kokumba yo okoye komona bete museleke te bien bisi to bien nyoka te ekoleka wana eta te okanga te il faut mokola la tsomona ke ba benzele ezali wana balobete loka mokolo elumbaka be solo mais ya kabena makambe belé makamba kitoko tolobi abonnez-vous massivement na Gemidor télévision ya libongo ciao nalingi na mona bikamona yo nalingi na mona peke mona yo na ngai na ngai o Yesu yale c'est mon ngai pelo kola lokola asimeona na kukufa lelo te o yawe na ngai kino na mona lobi koko ya na Yesu amen
elaka na yo ekokokisama kati na ngai liloba na yo ekoganga kati na ngai amen yaya na ngai kolo na ngai joba na ngai o Yesu yaya yale yale c'est mon main. Qui connaît la sincérité de mon cœur, toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Hey, 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 hey. Seigneur, Seigneur, toi qui connais mon âme, pour toi mon Dieu, toi qui connais la sincérité de mon cœur, toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Hey, 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 hey. Mais yo songi na mabelete, mais yo na muki. Yo no na muki se ko muna bitumba. Yo na muki koti na mabelete. Yo la 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 la. Tak wati mango. Shoka tu mana. Ya 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 ya. Botika sa bikila ko o. Emi. Botika iko. Ye mo ka bote follow me man. Zamuka, telema. Sono beni. Kuna ni tumba. Como esa la mukina yo. Mbele so wana makila. Dana mabeni famo machibam. Kona na pongite. Miso kanami. Bato yezo yoka. Lokote mutu nyoso. Camarade. Famille. La famille, la théâtre, la femme, la famille, la foutani, Benifa, la église, la pasteur, la majouka, tout le monde, Tatou Abakaji, Jouka, Jouka, Laba Bibaki, Lelo, Nengozo Kota. Takezobeta. Nengozokota. Takezobeta. Nengozokota. Takezobeta. Bazokita. Bazokita na yote. Basiona aja muke. Papa lokota mwana muke kola mukolo. Okolala na bango. Okolia na bango. Okomela na bango. Okosukwa na bango. Okofa na bango. Esika nyoso bakozala. Tele masiki bazaki 1 million. Bana okanga bango. Masasi beta. Beta masasi. Yeah,